notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bonjour bana mama TV toye na makambo asika ndenge tomesa na bino totombeli bino bolandi bolam na télévision ekitoko télévision ya ndunga na chaîne na bino boza abonné boza ebele toke bino ba gros bisous bongo mokolo malelo na plateau na rozanga moko te ye bazali moko mopanzi sango ndeko Florent Pezo ye wana tokosombisana to tokokabola makanisi ensemble na ye tokolobela période ya coronavirus na kati ya ekolo na biso République démocratique du Congo. Ndeko Florent Pezo mbote na yo. Mbote ndeko Roland Chamala. Ah c'est vrai hein, toujours respecté hein. Oui mais toujours lobela makambo ya coronavirus. Soki biso moko to l'accès exemple était soki bandi koloba na batuka ke o tala ba geste barrière ezaka boye. Yo moko zo respecter geste barrière te. Wana kozala na tina moko te. Ah na mwana mama TV tolingaka moto ye moko a se présenter sa présentation na au complet hein pour za kitoko balandi ba na négocier lobby déjà kombo na ngai Florent Pezo Fuende na fandi na commune Ngalema na avenue Kivu numéro 7 na zali moko pe ya bakristo ya katoliko na zali président ya commission ya communication sociale la paroisse Saint-Cyprien. Donc l'un des communicateurs de la paroisse et puis tout l'équipe na radio Elikia, tozali pe na magazine Ereka, ezoleka tozali pe comme on a kuna. Donc lelo moi la maman télévision ya lelo na ya mami awa esengo penza toko kabola penza nteke e ya lelo. Merci mingi na banzi tokolongola baeba quand même toujours respecté mais toti yango nanu pembeni ya boy. Ndeko Florent banda mois de mars ti lelo analyse ni tokosala ya malade ezali te to soki ezali totambolaki na yango ndenge ni l'état azwaki charge na ye ya kobatela population na ye comme il faut to boni analyse ni tokoki kosala nakanisi mpona maladi oyo na bokuse na kolobake ezali mpona nini nalobi ezali pamba te tomonaki mpe nkumu wa mboka oyo azokokamba biso président na biso Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki mpe kotala bayeba kobela maladi yango otambolaki esika moko atie loboko boye asimbi na mbeto wana mpe baye kolongola ye do akendaki kotala bango nalandi bandeko mpe ya bachaîne mosusu batalaki mpe bamalade elingi oloba bamalade quand même quelque part bazali mais soki bato ya Kinshasa bakondima mpenza te pamba te bamakambo mingi etamboli malamu te communication ya malamu ezaki te encadrement ya malamu esami te même tokoloba bakashine oyo bato boni balati yango okotala na nzela mosusu aza nango te ondike ye azali ne awa te balobi ke non bamapinga basala mwa contrôle yango wana nde kutu ye mobulu ekomi shida lokwa bana Kinshasa babengaka ekomi penza ko posuku tabosani ye moko alati yango te alingaka nga moto alati te babi oh yo lati te olingo kanga nga pe na lati te nde bandeko mosusu bayokani babi no sodo photo kanga ye po ye nde azotya mobulu mosusu mpe boyokaki na moto akufi likolo ya bamakambo donc nakanisi encadrement nango esami mpenza ndenge esengeli kosalema te encadrement esami ndenge esengeli kosalema te
est-ce que ngai na autant totambolaki tomonaki esika leta atiaki ata mwa mai boye atiaki mwa savon boye bato basokolaka maboko esika boye lokola bato bakosala te abongisaki nyonso wana lere moko azali kokombola nzela lere moko azali kobwaka mai na nzela nde toza mwana mikili ya bapaya bakisi lere moko leta asalaki yango leta na biso fungola motema ndeko soki na bino na bosolo na koloba boye mpona leta na biso nakolo basalaki mwa ndambo basalaki nini basalaki kaka na commune ya Gombe ntango bakonfine yango nde tomonaki na baentre nyonso batie bamai kaka Gombe na Kinshasa oyebi toya na bacommune boni me bazwi obe moko nde basaki biloko wana na bacommune mosusu kutu ondike lisolo te ondike bango bana pays mosusu ondike bayoki ata lisolo te bayoki ata liloba te elingi koloba bazovivre kaka ndenge wana meme ata tokoloba boye okotala mpe boye okotala bamapangu namoni esika te batie esika bato basokola maboko nayebi te soki eza na kati ya ndako fo kotala ndako ya moko moko omona esika bakosokola maboko na banzela ndenge moko mais soki balobi kaka yo baconfine awa batie mwa babarrière ya banini nde batie mwa mai ya kosokola nga nasokola maboko na kati na avenue 24 novembre nde namonaki batie babiloko apart wana namoni lisusu te ebongo bacampagne badepute ndenge basalaki omoni aye atieli bino mwa ngungulu tono wana boye atelemisi atie elongi na ye atie savon kaka ndenge atiaki mokongo wana okoloba nini badepute eske basali mpe bayebaki eloko baye kosala to ezalaki promotion ka bamoneka ye kotikela bilo bango mpe baprofite lokola basoda ezalaki lokola shida azwi esika kosala neti mwa mpe campagne na ye aimpressionne bato nzoka nde na kotala monene ya maladi oyo esengelaki ezala teke yo esa neti oye kobangisa bato ozopesa neti ozopesa te opesa eloko moko to mibale esili olandi ata suivi nango te donc na bokuse vraiment ezotambola malamu mingi te surtout lobi toloba bosolo bakonfinaki bana ya mboka ntango tozali kaka na 7 personnes ya pamba toyei kokoma na plus de 50 ou tomata kutu 700 tokomaki déjà 700 800 baye badeconfine peuple badeconfine bana mboka tozali kofanda bien mwa respect wana ezalaki na kati ya taxi bis esika bozali bongo ekolobelo eloko te 7 ya pamba bokangi bato bakomi plus de 8000 soki na bina loba nakanisi ntango balibere awa nalandi mpe ndeko moko ya gouvernement provincial alobi ke tolibere na nyonso mais barespecte kaka bageste barrière c'est-à-dire ata na taxi bus bakozala 4x4 ata na taxi to na nsima moko liboso ndenge ezalaki mais torespecte yango ndenge mpo tokomi kotutana torespecte yango ndenge nini baza na raison to baa na tort baoyo soi-disant badirigant toloba bongo nayebi te soki falaki formation moko ezala mais lokola mpe pandemie yango ebanaki te mais tosengeli kolula kaka nde baninga mosusu bakosala pamba te lobi namonaki ekomaki bitumba ya nini so nakoti na biso na ya boye babi oyo bokende te banani bazoloba kaka basivi bajeune bokende te nini oyo toyokanaki lelo transport ezala te mpona nini mpona nini bango balobi ntango totiaki mibale ezalaki 1000 francs sikoyo nde totie 4 ekita 500 fo etikala kaka 1000 francs ngai bozomwa teke eza moyibi bozoyiba nani donc ntango bazongisi do bato bazongi neti na posa neti na kanda babi mpenza lelo bamiso kutu balobi esili maladi wana esili nzoki esili te okotala babango bafongoli daye kutu meme ntango bakangaki balobai babaka eza te bato baza komela na babaka bamiso neti koloka estce basanga nokomela na ndako te oyo basanga banga nde ezaka na sukali ndenge mosusu na babar mosusu ezakosala nango ezakosala nango bato bazomela nango bavandi boye omona eza na se boye epuis barespecte ata bageste barrière bazorespecte te baza na bango ndenge wana botamka nani sikoyo azomema mwana mboka na erreur eza bango moko leta oyo azali tata mama to peuple ye moko aza wana azoyeba te nini azosala engumba Kinshasa eza mokolo nango ville ya Kinshasa responsable nango eza gouverneur pamba te okozela te na président de la république akoloba na yo longola bosoto
okozela te na président de la république aya koloba na yo ke yo lata kashne wa mosala na ete mais bakolo mosala bazali mais ye wana za kosambuye nanu na zandu kuna azosala so makamnini bazosala kuna bakangi boteka te babandi pe eloko te nesika atala est-ce que ba mesure tozo libéro est-ce que tozo ba mesure d'encadrement nango tolobi ba tu respecter ba geste barrière est-ce que bazo respecter yango tolobi o bazaki 2-2 ce qu'on comme 4-4 est-ce que to bakisi quand même moi discipline na makambuana non on dirait pas on va les gars na télévision soko lingi bo était sala mokile na yo o sala boina et ça nini tozo comprendre suivi kaka ndenge ezalaka ezate est-ce que barespectaki droit ya bapeuple endi koloba nini tata asalaka mama asalaka bafandisi ye na ndako bongo na suka nango ekoye makambo ya salaire eza na bao bazosala na leta eza na baoyo bazosala na privé ezalaki boniboni okoloba nini na kote wana barespectaki yango na ye moko leta na esika bazosala mpo bo bazosala te bakozwa mwa eteni na bango wani bo baosala po bo baosala babaki na baprime bakozwa ezalaki respecte na mei kolandela yango namona eke kuna lisusu ezalaki likambo na libota moko na kotanga peut-être kombo te mais komi wana papa alobi soki tozovivre boye eza kaka mpona mayele ya mama na bino mama asali nini mama aza mayele nini ye nde azwi kisi ya korona to asali nini okasi bambongo na ye abombaka na ekole bazopesa biso elikuta te ndako bato fo kofuta tala bana oyo abi eza mokolo mosusu ku tovandi eloko kolia eza te kobanda na lipa eloko eza te toyoka bana oyo ya mike batuni ye mais papa mais pourquoi on ne mange pas et y en a papa ah mais parce qu'on n'a pas d'argent jusqu'au yabana moi na lobby il faut combien pour qu'on mange papa ebisi dans ce qui na mawa papa ebisi lobby bon surtout ça t'as moi 7000 donc on pourrait coller lobby bon mais nous avons notre petite caisse wana bana wa liboso pesa ye 13 ans 12 ans yasuka ba 6 ans baza mine baza na caisse na bango mwana ya 6 ans ya 7 ans abandi ko contribuer pour libota elia abi moni bambongo mikemi ko pesa biso to bombaki yango to bombaka yango to saka na caisse na biso bana ba sauver papa on a vola qui sauve na télévision de conseil ça le mais sauver papa pour alinga kena longola kala bana ba sauver ki ba para bana babimisi mbongo papa to komi kolia na mbongo ya mwana ya 6 ans ya 8 ans ya 10 ans bakomosi mandako pona to seki nango yoki yango pasi te e pasi makasi natali nde papa ozomona kaka mai ezotambola na misu natuni me ekomi bopona nini na bime balobaki bapesa biso ata ndambo na biso bato tokosala na misala na eyamba katoliko tokota makambo mosusu babaki mai ofele courant ofele pendant 2 mois 2 mois wana je crois coup de chapeau na gouvernement pe na tata mokambi ya ekolo barespectaki yango ebongo bamwa oyo etikalaki mibale mosusu babakisaki wana barespectaki yango te eza problème te régie des gens asinel ye wana aza kotia makelele mikolo na balance voi bazokoleka bakotia makelele mpona ba 2 mois na bango wana non ezalaki mars avril bongo mai juin juillet mobulu oyo nga na remarkaki mars avril oui wana komwa mboka Félix Tshisekedi longoli anaye mondire ba ko récupérer yango na ba demo elandi ndengene facture ya mai et x3 ya juin x2 x3 siko bino bandeko bakongole basala bamarche baparti politique mpona boye marche nango esalami te baquartier bosangisi bafacture marche esalami te kuna nayebaka te kuna marche esalamaka te mpona nini uto oyeba makambo tokosala to peuple oyeba te ondire awa oyo ezaka important eza makambo ezotouche mbala mo bokonzi mpo bato mosusu oyo botie makele mokele bato mosusu bakota na bokonzi wana neti déjà lipa pistolet tala bavimbisi yango mwa moke batie 200 kumbatisa nyonso yango wana esili ntango osomba 200 lobi nango ezongeli volume nango normal botikali na 200 donc emati déjà bino kaka donc nde mo basaki na mai nakoka babi bolokwa président asepelisi bango
base la toko récupérer yango te zai makambo récupérer te ba que l'état chaki mbongo achela bango mbongo te na caisse na bango l'état a eu 2 mois au président Lobaki ba pesa ki bango réellement bon na éviter sur réellement ba pesa ki mais sur ba pesa ki te ba Lobaki ba pesa biso te sur ba bon bango président bon bango te tout dans état de droit bon Lobaki non tout suite donc nous sommes pas sur ya peuple comme ah bon ceux qui bolobi te tant musu mutu moko boye asi Alexa ki mbongo ngo na sima azape na moi jamar na ye asi ba beta ki ngo na sima azana nani moi jamar na ye OK ah ça peut partout mais comme il y a mutu kamati mbongo l'état do ben azana mutu na ye alors il faut pour dénoncer ceux qui ba pesiter pour on a ici ka boa ko multiplier ba moi l'équipe pour nani biso bato senga keza ndenge wana kuma mboka tala habité bato bazali na pasi bona boba ko sala te bona boye tika ba mela tama ibata lotiliki nani yo ye o ezalo ko kangaki kanda ozozela bakati ko sila te bazela bakati de mois on ko sila te to kuzo récupérer ngona o ezola oza moko ba enseignant to mona ki enseignement comme ko pesa mana etando eke na télévision ko biso boye chaîne moi na mama otala boye na ba radio par-ci par-là ils ont fait ça, mais les lobos moni, barolobake, les akaboyo yo, pour passer secondaire, pour ça la ligne, la 6e primaire, wana, côté bobo va présenter examen d'état, le reste à bano baromataka ko fele de mwana et vos années, yo pour moi pas enseignant. Côté on ko lobéani. La que mobulu et ça wana. Ouais, côté on a ko lobaboye. Baku en ligne et pas un abuso, ils en a possibilité. Mais ça qui colle les quatre. Ouais. Mais est-ce que banane sur balandia? Pour l'année. Mais quand banana on a télévision, tant monsieur Zate. Ce qui est koufi, tant monsieur Bakoko bon Zate. Les cas dans l'otilique, attends ma fesse biso fait le monde de l'estage. Courir Zate boye sanga, tant de l'estage. Courir nezo leka. Moi na la nemo erni. Moni. Donc ngala kanisi. Le quoi gratuité au ban peu ba matala ba ko fele na ba classe. Ba roleka to ba wana na yebi en tant qu'enseignant mécanisme moko ekokozala soki bakolinga kosala yango pambate balobi cours eza kozonga pona Kinshasa na ba classe terminale donc 6e primaire na secondaire bo ba place ko na touché te cours ekozonga mobimba bazo limiter nini bakosala boye na université bana bakoma si ça na université pe bakozonga bakosala boye balobi bon pour étirer ka un mois na mois na bano batangi yango te mais bana batangaki na kolo ba 3 quarts na bango bazwaki da matière wana bakutana na premier semestre ou basaki premier semestre basali na 3e période ou etikalaki na bango be 4e période ou ezakaka un mois et demi 1 mois 4e période etikalaki bakoki kosala moyenne ya oyo mwana asala un examen il y a premier semestre, baxer le 3e période, diviser yango, bazu 100%. Oya kokisi na ba critère koleka, tant raté koya aleki. Oya kokisi te tant raté koya atikali. Ili kolobate pour couronner ye, na yo mtu aki le chèque pena nini. Allez, tant classe ozonga on mata classe. Wana eza susu malongate. Monzomo anteke to koma na nzela wana. Ngala kanisi parce que le quoi balobi ke katue aneza blanche te. Bana bakotanga bon on va fixer pe année aussi là le 3 septembre année sili tout comme on ko bandane ya sika alors calculer les lots tant bana bakozonga ti le 3 septembre tozala na ngongali dans l'état bimisa ni mbongo pamba na bakuru wana enseignement pesa ki na ba télévision mbongo pamba bimaki mais soko tuni batu so babi batikala komona ta cour moko te ba monango wapi tamso baza TVT tamso pa écouter na bango cap non babimisa mbongo pamba bon ezaki kolia ko nalandi ndeko mususu na gouvernement alobi que deux ba cours en ligne eza considéré te lokola ba cours otokopesa information ya bato parce que ça yo lobi nini ndeko Florent Pezo ngana lobi ke biloko wana en ligne wana elandami na bana nyoso te eza considéré te pona ngai bato yo ba landi yango eza ka lokola bato ba otala ba novelas te ba otala ba zi magique abaksi moi français na ye abaksi moi ba nini lokola talaki yango donc o bazwa ki libaku ya kolanda yango babaksi pe moi maele na bango babaksi moi likamusi mais ça n'a rien à voir dans clôturer année bana baleka ça n'a rien à voir bulletin ni ba pesi en ligne so landi en ligne de ce que on appelle bulletin en ligne donc biso et donc on est cause à la possible
na ba pays oyo ba maîtriser ba makambo wana courant ezali katana ce penza bokono wana ezalaki na musika te na banzi bo baolanda biso na mwana mama télévision baoyoka makele bana baosalisano ya ndembo ya motopi baopeta bale muna muto uti epa na bango se bokono eza moi teke kaka mwana ya komema yango na kati ya libota memeli papa memeli mama bongo la bongo mpo muna muto uti epa na bango basangani basali ekipe bango kutu tomoni bango bala mike na banzi baza moins de 10 mais pas na biso kuna ba net ka stade baye bazobeta ye mope ba politique bazolanda bango soki balandi esi balembi après bazongi na bango ti suka nango bakomi kosala mwa titani soki baye opesi bango biso match continue tobiki na bolingo ya nzambe to mpona moyo tobaka biso tomelaka bokoko batangawisi banini bokono eleki kaka bonga be yango zobadianganya eleki kaka zobadianganya eza science ya buzobologie ya science oyo eza koétudie buzobologie nga baka mundele asala buzoba na malade ebimela ye poasa tokokota te me mokolo moko na nzela ya mwana mama tv bakopiaka biso raison ya makambo ebele ya na kati ya bokono tokokotaka yango mokomoso me na nyonso wana donga na kati biso nzambe alingi biso bona boy kolobake aboyi bato mosusu alingi obe biso parce que komona bamakambo mosusu ebele eza développé ka kote bato bakokufa mingi wana bamakambo lokola akebo kokorige nzambe mobali na mobali babalana moto na nyama nayoki kutu tata moko kaka na bikolo wana azalaki na mwa mosolo na ye ebele tout ça atikeli héritage na ye pa niao alobi ake a déclaré na l'état soki nakufi na ngai ezala bandaku ezala bacompte na ngai ezala mpo na niao tala niveau bato bake koma alors oso otali bien so likama boyeye bango nde bazokufa ebele me biso bo balobi ezali oui quelque cas tout le monde na mosika mais moi maîtrise ezali lopo na ngai nzambe alingi biso nzambe aza ya mawa na ba 80 000 wana bachiffre wana nombre ya bamaladi bo bakufi eza mpenza na motema na o mpenza ozondima yango to makambo so eza na kati wana mpo babikuna kolia komela ezali oui eza makambo ekotaki ebele donc so tobi totala na total wana so na bina loba solo na ondima ngo te mpona nini mpona yambi mpe bato tali boso na yambi aya esinga papa biso kuna noko akufaki noko abeli pendant 5 ans wana kuta ta 19 fo batiaka na covid ezala te très bien alobi papa kufi noko akufaki ya 5 ans wana ta balobi o 19 2017 ya balobela avant so tango akufi baye koyebisa ye bango que non soki boza na moya kokunda ete makambo eza boye makambo eza ndenge nini osolo ezali totia kaka na compte wana ya corona comme ça bino bozwi moi quelque chose bano conseiller l'état de komoko na bakutu ya paroisse d'ailleurs so na te komone ko eba ye alobi tolobi te na utanga te alobi te tolobi loko na biso ata to babola akunda manoneo na ye donc akufina maladi wana te bon ce qui par exemple simbaka tolandi pe un joueur au mama la kufi bakelele la télévision ye kati ko ba considérer kutu te balobi eza yango mbutu boye naza commissionnaire ya kobakisaka ba nombre po e mata na bite soki zo mata mingi soki mbongo ko na ebi na maîtriser biloko wana te mais ministre a ko contredire a ko démentir yango alobi ke te za solo te bon pas la ça et cotise ya bulu eke na mutu babi o e komi ya ba cop bon frère mon pas kufi donc confiance bien dans l'état exact pour makambo vérité ate na ndenge bana kini ba omona te ba kino bana kini malebo ba biso tu balobi bazondi mate po ba omo te batango bazabi na oya kufia zabi na veni nini babelaki yango etu ako babenga babino mona ya papa leki na ngamo mobali na ye bazue nango na bibo ça va ba déclarer mais il y a un médecin pour ne ko se protéger te donc tu ne bo ba ko sala ba bo za ya mote na sa ngabie eza ngo ya mote eza ya mote mais ba tu bala ya mote mais ta musu mwa nombre kuna mi matelaki on a nombre bakisami mais mutaza na ebi nani abakisi passion l'état congolais ye moko abakisi pasi na peuple na ye to
eza boni boni po misère a toloba boy ebele senge ba libérer bandako po bazali kofondela po moto atekaka na ye abikisaka bana na ye na koteka 4 mois nayebi te est-ce que l'état azalaki na bastratégie wana nani abakisi mpasi likolo ya peuple na ye na nsima bokono boye ya coronavirus nakanisi ezali bamentalité oyo toza na yango euti na bai politique eli koloba nini likambo nyonso ekokweya ekomi kope balobi ntongo na baso de mouton eleki boye baye na corona eye mbongo ezomonana te namoni bato ya riposte bazosala grève bafuti bango te balobi toza na bariske mais bazofuta biso te donc ekomaki to ebandi mpe na bango te namonaki mpe kala bato ba léopard mbongo eke mpe bafuta ba léopard motu moko atie nango na poche donc ekomi lokola habitude ya bato soki likambo eye mpona bato misusu kope ye il faut balia wana il faut basala soki nini wana donc ça doit cesser cette habitude là po eza lokola ye na état de droit justice ezala motu nyonso il faut bainterpeller okanisiki bakointerpele bango bon autant déjà sango ya bakope eza kolia komela bato batongi bandako bakointerpele bango bon lokola déjà état de droit lobi te babengaka bango nga nakanisi soki bakangi déjà grand ngolo bongo ya mike mike eske bakozwa bango te ya possibilité bazwa bango nde eloko ebakisi mpasi na mboka yango wana yango nomoni communication bacomplike yango batikeli ka quelque chaîne epuis façon ya kocommunique c'est-à-dire 10 mois nazobeta bale wana akoyebisa moninga na ye keba maladi wana ezali to te nga na kobeta na bino te parce que okobeta na tokoyi biso na yo soki oza nango nga mpe na kozwa yango donc communication esalami mesami ndenge fale sayema te donc bakomi te et puis habitude oyo ya likambo be lelo ndeko moko asekisi ngai tozoya toleka so de moto oyo ya sofimat garçon atali abi adi so ndeko na bazokisa mbo bazokoka te bazokisa mbo oyo bazoki mpona osa so de moto wana so esekei etikali basala soki nini po ekende kosila mais lokwa bazolembana alobi bazokisa mbongo mbongo ezoka na leta toluka bato biso basala yango ozomona donc ekomi motu nyonso soki amoni likambo moko ebimi alingi alia wana ndeko Florent tobandi kochite so tobi tokomi déjà na plus de 8000 ou 80 000 na lokokutunalandi banini wana malamu ba 80 000 wana l'état fongoli makambo nyonso si réellement malade ezo moins te ke lobi bakokanga eso bakonfine biso na allure au makambo ezokende réellement malade soki vraiment malade ezali bakoki koconfine biso lisusu pamba te mbalo mpena do bato batie mpena do balongola makambo na bango wana sikoyo tokomi libre sikoyo tokosala nde tokosala bien que l'état lobi te faut pas respecter ba geste barrière mais balobi bako amplifier respect ba geste barrière ndeko rola tala bato baoleka omona bamsusu bana biso tozali tolongoli mpo tosala émission mais tala bato mona moko aza nango mibale misato baya nango te ozomona alors soki pene ezali yango na ekomi lokwa mwa libertinage moko boye ekozala mwa matata ekozala mwa pasi tobandi kokoma suka na mwana mama télévision tosimbaka motema moinga asimbi motema aussi merci osimbi anga oyebi nabukanaka te simo motema oyo osimbi babengaka bakoko babi motema nde sanduku oyo biso totuni yo te to oyo ozali na yango to olingi oyebisa bana ya mboka na baya bakolanda biso na bipai monde mobimba nini okoloba na baba nakoloba na baye bakolanda biso na bana mboka tolinga mboka na biso tolingana pamba te lelo division ezali lelo bokabwani ezali yango wana soki bolobi likambo boye opposition nango fo ezala kaka bisusu bakosalela basentiment tribal nzoka nde mokonzi ya mboka jour kaka babimisaki alobi na président baloba te soki likambo ezali ya malamu tokomisi soki ezali ya kokritike tokritike mpo epesa bato mayele bakoka kobongisa mais soki esali kaka ke soki esali kaka ke oyo ezosimba te mais tozokumisaka mpona kokumisa wana mabe moto ayibi ayibi oyo asali boye asali justice mpe fo ezala na bato nyonso
c'est vrai to bandi mais to koba pour baser belé surtout ba bengi ba nyonso wana ko soit ba mbongo wana ko récupérer yango lelo il dit que crise eza makasi économique et très kutu muke l'état ko kasusa ta ko futa ba tout heureusement ba déconfiner mbambo donc ngala kanisi to linga mboka na biso bomo comme on dirait ça passe mais to ko le quand même ba sentiment na biso tout ça là que bomoko ezala oh batakoto bikolo gain na gouvernement gain na nil gain oh ya sali bo ya zoboya yango kozanga kolinga mboka donc to linga mboka na biso ne tozala derrière président na biso to kamba to salisa président na biso que makambo ekene malamu ba sentiment ya pamba ezala te et puis justice ya solo nde ezala voilà. Merci ndeko Florent Pezo tosimbaki motema yango wana elakisi tokomi mpenza na suka ya émission yetu sali ngai na ndeko Florent Pezo tolobeli mingi maetali bokono boye ya coronavirus donc tosali analyse na yango bandaki kino lelo boye boni tozali komona boni tofandi commentaire ezate ya bandi manso boyoki na monoko ya ndeko abonné bino baye bozali kolanda biso soki ba critique ezali to bozali na mayebo koyi kobakisa ba encouragement numéro na biso ezali wana na écran bozali komona yango bobenga biso bosabone po ete bopia biso pe ba courage wana. Merci na bino, merci na studio ya Info 16 ya ndeko ya biso Serge min peza TV5 lokwa to benga ka TV16 na ngai koloba bongo to pese merci na patron na ngai Dems Ndaba à partir ya États-Unis, merci na mosala moye collaboration kitoko etozai ko sala ngai ezaki mwana mama Aziza Rola Marie Chamala to ke bino ba gros bisous pe to lingi bino mingi et le monde ndeko Florent Pezo to kabwane voilà. OK, merci. Notre dimension les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité,